Dallas. Docteur Jeff Jadi, les déca, don de Dieu. Bananga suka ejaka ke nzambe asimba mtima bato nyonso balanda video oyo oba kotala ngo bambika pe kosuka na fana kitambo na komina kitambo na veni boma numéro 42 donc numéro ya telefone nga desi na pese donc oyo nyonso mtume kotuta abengi na numéro na soit na numéro mama nyonso lisungi ke komba na maboko na naza konzima ke nzambe ndenga bominga na ajo taka depuis na bota matilelo belé baza kuna bakabo ete me bakufa me nga muchopo za libanda en plus banda babimita nga muchopo oyo donc okende so ba 12 ans banda babimisa nga ngo vraiment umeli pena makasi taka kishasha na infection ko sukola ba mai banene donc asengi pena lisungi donc ilo bananga suka ngwana do lisungi kaka bomeke pe ko sunga ngai parce que ndenge zape libanda pe boye zape risque parce que muchopo nanga penande ya kati yangwana njambe yemo ayebeti na achango la kati siko yanga ndeza libanda boye donc eza risque donc surtout nga pendelo na zobanga nde ba maladie zotambo na kishasa boye maladie kuto soke zona liboko zo comme infecté bongo nga yeso ezunga na muchopo donc zomona teza pena koleka kutata na poison. Shalom, shalom peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Van Wallis. Alors, je suis venu vous dire que le 1er et le 2 décembre, nous serions aux États-Unis, précisément à Dallas, pour une très grande conférence qui sera dénommée La foi qui produit le miracle. Alors, moi j'ai la foi que quelque chose va se passer dans ta vie. J'ai la foi que l'éternel Dieu va changer ta vie. Alors, quand tu m'as que ma cambo est difficile, et comme facile. Alors, quand tu m'as que humiliation, on a une capacité à kolongola. Yo muto lingi changement et moi na vie na yo. Yo muto lingi nzambe a changé profil et vie na yo. Alors, je te dis le 1er décembre et le 2 kozanga tse yaka boya ebele, kozanzinga zinga États-Unis, aux en Europe, aux en Canada, aux partout dans le monde. Viens suivre la grâce. Binoba na wale sanyoso oya États-Unis, boya ebele, oza de cité, na zoya pona pambo na bino, tozala nga mo côté na pasteur Glody, na prophète Mike, lui aussi il sera là pour bénir le peuple de Dieu. Alors, lui-même il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alors venez à Dieu et vous trouverez le repos. Le repos. Alors on a bénédiction. Yaka et que mon Dieu il y a eu un peu comme bon na pomade awatoza mais moi c'est la vie okuma on ligne osoma pomade naturelle awatoza en ligne www.awatozaakrem.com www.awatozaboutique.com soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovingisa bamole mopende nsima mpe tolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat igela kwafe ikote papa na Kerwan éternel kenaya kanda taba ikote sensi nganda taba fenenene nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icoté. 01 41 55 0000. Ntaba Icoté. Descartes Construction et yeah!
Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moki, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping. Et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc ya mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda nanango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bonjour tous chers métonautes, bienvenue dans votre grande émission Théo Bango avec Yves Pantos. Tu attends des efforts, la fin avec la série continue, toujours dans votre site Congo Promo TV avec le boss américain Raph Ngindou, le boss de la merci à toi Raïs Kang, le super pro caméraman de la RDC, ainsi que mon ami privé Ekibumba. Donc voilà, merci. Nous sommes ici à Kitambo et Paiwapi. Tu as beaucoup de a vu sur Mobali, na Komba Rodriguez, et Aza un peu malade par rapport il y a les Kambo et comme il est dans la vie, tu comprends notre bientôt là et nini oyo de qu'on a vu sur Azobela, bino batu bozara motema ya kosunga pe ya kosalisa et tout sont avec joie et ça bien parce que nous avons avec joie et puis aïbinga récompense. Merci la vie de Dominique qui est le 100% Moussakata vraiment à Londres. Merci aussi na Jean-Robert Kalala les savants de l'RDC Motema, maman Nabiso Nicole, maman la parfaite à Paris et Bamote Belé na Jean-Moulou Magnité Sata de Bruxelles et na Bossagnoté papa na Ruben Kisetembo John Lubila ba Exé Belé et la période Jimmy Dilantoto Vinanga le Posek Londombasi maman Minze Motema tous peuple embêté maman Likelemba Billy Vumuka Fondation tous sont avec nos orphelins et José Bailly la JB Service agence pas comme nous autres voilà et pas de moi Amunga Cancel veuve parfait tout on a tout là tout c'est déjà mot dépend de qu'on a biso Rodrigue autre soigné par rapport dit oyo et autres ça y est bonjour de Rodrigue. Oui bonjour papa. On la biso bamote belena maman est-ce que bata la biso tonito yeba nini oyo ezo déranger yo et bandaki ndenge nini pour que comme na état oyo za nango lelo est-ce que bota mandenge wala to et ko bima kaka na kimokolo ndenge au commune ajo. Oui bonjour comme bolanga Rodrigue na fandi na commune Kitambo. Bon à propos maladie oyo na bota maboité
ton azaki mwana moke mama azana mieux placé ne mutawe ko expliquer biso pena bien ton azaki mwana moke il paraît que bibo mo bimanga na sima ya Nice bibo wana ton biminga oncle nanga asombi Gillette amego pasola boy normalement za bibo so bimio il faut moi ba plus bima ba tofina makila mais yanga subitima ton pasola ka bimaka ba salité ba nie ton bimi wana do e bandela malade pende ngwana wana zaki penda bébé te commettre na niveau ba opération te commettre na niveau do ba bimisanga poche bo do na bo bébé penda likamundenge banda ki penda nga na yeba kite bon na yo comprendre que ton communique que ba bimisanga poche age peso poussa na ti lelo na poche wana et maintenant ba difficulté ni na na ebi que jeune nyo singa il faut tambola il faut sakana il faut attendre souci na copine na ye n'ébiter ba difficulté ni comme la kayo lors ya kotambola ya kosakana ya kolukoma mosolo parce que vous êtes déjà majeur déjà to ba difficulté ni nous allons vous même makasi na wolo ba na zapena na difficulté à 100% à 100% tara niveau na ngona poche o moya otambola côté zate moya koluka zate moya pe ozape kutana na copine zate donc na zapena na difficulté pe na 100%. Do ya 100%. Do na fanda kana ndako kosukola ba memelinga mai basukolinga na zongi do na plein de difficultés pena 100%. Do ya 100% pena. Voilà, maintenant na hôpital au Bokenda, to pe na hôpital botambola tambola nini bazoloba pona état na yo? Bon, hôpital les autres ngara lisungi. Les autres ngara lisungi vraiment donc les autres ngapena lisungi. Taka niveau nanga naza eza lwa poche za libanda na net na musopo libanda donc hôpital mingi pena na kenda pena ba osenga no ifuna zwa soin libanda mboka zo senga bambonga dele yango ndo na makasi na biso moto kokete yango to yo lokalisungi motema mawa so ya kokosunga biso ndo zo senga ga lisungi donc na hôpital Kinshasa moye ba sala ngo ezate zo senga libanda ya mboka ezo oui ezo senga libanda mboka parce que moto abimisenga poche yo docteur wana alobaki so esimeza liboluka mbongo libanda mboka tema mwa technologie eza mwa epe kovancer wana nde bakoki koedenga facilement. Maintenant kotanga na yo code MM13 et puis code MM14. Ngai kaka papa ngai. Papa bozo beti batema baku bana yetu. Papa, nini ngoza kuyima boy? Kasela mombaka ngawe. Yoko mumimune yoko yo zibe service Ah ouais, zibe service. Tout le monde a la servi. Eko ngai. Ngai. Ngai kunzi. Yebisa kunzi. Ozana kipesi. Lou. Puisque zibe service na janvier, tozana kati Angola. Brazzaville balai. Omoni kuzanga kuive jali wewe mubimbo leo. Na Brazzaville na Brazzaville. Toza pelisusu wana ZB service bato bele bazokufa pona ba agence. Voilà. Agence ya si ne lop mobimba. Bato bofani na France. Bozo kokende na Rennes. Bo uti Lausanne. Boke na Rennes. Bo tie biloko na bino bozaka na Paris. Rennes. Biloko wana nyoso toza kuya. Non papa. Aza mundele te. Congolais lokola ngai na ye. ZB service. Papa. Baleka ka pe sérieux boui. Merci. Kosanga mwanda. Merci. ZB service. Agence pas comme les autres. Igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales. Pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire. Au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence Salon Hugues la coiffe Ikoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Congo promo défaté. Bolandaka Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Kende ko Rodriguez atangi à l'aise, ko kende chikina à l'aise, otambola ne baninga toujours quand peu na foot, est-ce que yo peut nous surtout ezaki mo à l'aise tout moi difficulté za na ko ouais rapidement nous pour na ko supporter biloko nous surtout maman kaka oyo to ndazo supporter biloko te betola to maman pour que a télévision relative sur comment makambo ibandaki et puis to comprendre certaines choses aussi.
Bon, là, non, le malade est banni à âge il y a 2 mois. À âge à 2 mois, jamais moutaro ta classe et bandi on a bandi ko souffrir à âge à 2 mois. Kotanga kaka, lobaka parce que to ba to bolenga bibo wana ba salité ba ko bima to na comme na ba âge moi ba 8 ba 9 ba 10 ans moi effort ka ba para kaka kotinda na classe mais na za pena moi un peu moi dérangé parce que salité ba ko bima na sima au fa na bamboye surtout quand moi salité bimisa le savoir yeba to za pena ba classe ba zo sekati do en bref na kata classe na ba âge ya do na 5e primaire 5e primaire de na kata classe ti lelo na zabwe na habité quoi. Si vous en âge bon à moi 1990 ndeko sapito ko boye na défaut moko oyo eza un peu makasi ebite bino bato boza libana mboka tango bozo talaka ba kaya boye il faut to sungaka ba mbongo to kino boka na bepai oyo ko produit na rien néanmoins il faut ko sunga na bata boye ko salaka quelque chose pour que Nzambe asunga autrement na bike bilamba to zanango toujours besoin mais tout le monde a tout sumaka ka pour tout se plaisir à nous mais tout sunga pe bandeko bazozanga obe bata ba difficulté. Bonjour maman, comment nani bozana ni pa ya ndeko na mso Rodrigue? Oui, bonjour papa, kombo nanga mama Jani Yenga. Rodrigue aza mwana nangai. Mwana nanga papa. Merci maman Yenga, ça fait très mal. N'évitez le banine maman Zole là déjà pour moi na ya mobali et ça fait très mal. Et puis que et ça la passe. Maman, est-ce que nous connaissons Rodrigue Abotama boye? Est-ce que belé par rapport à nous surtout relater sur notre histoire c'était d'abord comment pour que ndeko comme on a été. Oui, Rodrigue na bota yo kola bana nyonso babota maka. Na bota ka c'était vendredi le 26. Le 26 comme le 28 dimanche je crois le lo que to bima maternité na ba 5h na mwana libumu evimbi. La maternité na mama yemo. Na bota ka na mama yemo libumu evimbi. Nake koyebisa chef de pavillon na maternité alobi yaka na mwana batindi biso be examen batali obokende na P4 tokei kuna grève pe ezalaka balobi moyen eza te bolala soki nzambe asungi bokende campus pe natindi moto aye na ndako aye kobenga papa tokende campus ba 20h tokomi na campus ba 20h babengi pe docteur wana libumweza ya kovimba mwana azopema kaka atikali komela libele te journée mobimba wana ti ba démarche wana tozo sala azomela loko moko te azopema kaka kopema toke na campus babengi docteur tango babengi docteur asali formule ndenge batangaki na classe na monaki bazingaki na ba stagiaire bazwi petit doigt bache na Nice na azalaki na Nice bache troisième fois salité wana mwana botamaka na ngonde eye kobima tango salité wana eye kobima mwana siko abandi kolela bayebisinga ke bolala lobi na tongo tolali docteur aye alobi soki totiki bino bokende toyebite loko nini kangaki salité wana po ebima te bon il faut bosomba dossier bomata na deuxième niveau basala yena no examen so maladi ezate mama boko bima basali ndenge wana na butuka wana bakamataki sonde bachie na lisoko abandi kosumbela na sonde tango to matin na deuxième niveau to futi mbongo mbala moko balongoli sonde wana tango balongoli sonde na minute libumu evimbi lisusu tango evimbi lisusu bazongisi sonde wana mbala moko tokoti hôpital banda janvier le 29 tito salaki 4 mois na 4 mois wana baminganga ba docteur balobi aza malade il faut aller en opération alikaki na opération 2 mois tanga kokisi 2 mois poteza na libumu wana basali opération tanga basali opération eliki nango bien atuna ki ba docteur eza nini o muchopona ye ezalaki mulayi tolongoli ndambo tokoni te esili 4 mois wana tobimi mwana pe azalaki bien ali sima nango tanga komi na 2 ans mbala moko tomoni na sima disoko na ye evimbe
etano kuna mwana nyonso tosimbi oyo eza bibo bonani akopasola nazalaki pa leki nanga ya lobitika na otomeka opasola tofi azalaki munganga ou bien connaissance que eza lokole umeli mutu ezobima te azalaki munganga te azalaki leki nanga talaka noko na ye atie zileti kotia zileti ka ndenge mwana lobi olieke tofi ne bima papa salite ye salite nde eye kobima elekeli mpe biso salite ye kobima tofina te salite ndenge nini donc histoire eza mpenza molai ntango kaka salite wana ebimi mbala moko etoboli banzela na nsima salite ekomi kobima mwana saki amiyeba saka miyeba ka ndenge ya lobi wana mwana bandi kokona aza klase ezosala pasi mwana soka atangi te na situation na bandi s'efforce kaka natangisa ye ka ndenge alobi wana soka akena klase mesi na koyebisa mwana osalite bimaka ye kama aza mwana ifo atanga esimbaki kaka te yango wana akataki klase ti ntango aye kokóma na 15 na situation nazosumba kaka nazosiporte kaka mpo aza mwana nanga mwaye nasala eza te kosukola ti tokendeki lopitalo ya suka wana na ropanga babaki 4 mois abimisi muchopo wana tozongi epa na ye lisusu alobi en tout cas nazokoka awa te awa tokoka kosala yango te tobanga ndenge asi akomi kaka nsobo soki tozongisi soki ka salite wana ezongi lisusu kobima ye azoyeba te omoni ke mayele na biso esuki il faut boluka kaka moyen abima na mboka oyo kuna médecine evolue bayeba ndenge nini bakosala na ye en bref yango wana makoki eza te talaka ndenge okuti biso makoki eza te nazotala mpe mwana ndenge asi akolibo aza na mposa ya kovivre yango nazosenga ka lisungi basunga aza mwana basunga ngai nasuki mwana oyo aza iteni na société aza mpe iteni na mboka na biso basunga ngai na komona mwana na nga ka boye naza nano na bomoi yango nazokoka te bandeko na ngai basunga nga bana na nga basunga ngai baya na nga basunga ngai mwana oyo aza na posa ya kovivre mpo soko kokufa mbi asi akufakana nzambe atiki ye na bomoi nde lisungi ya makoki ya mbongo eza te basunga nga mama basunga ngai mpo nayebi bible elobi mwana aza bénédiction eza bénédiction na ngai koma nakoki koperdre bénédiction na nga ka boye yango nazosenga lisungi bato ya motema malamu bosunga ngai mwana oyo aza itiri bosunga ngai Paboti Rodrigue azali est-ce que aussi ndeko na biso toloba aza 4e na famille parmi bana oyo boti ye azaka suka aza mwana suka papa azali te akufi te papa azali talaka pasi yango oyo boyo ya kovanda boyo tozokoka te aza na ye na baramoto kuna azolukaluka na ye na babwato lokola toza na biso bato ya mai azoluka na babwato masuwa soki eyeba nyene kozwa mwa fufu kotika na mokili bakopesa ye loko alalaka kaka kuna dimanche lokola lelo boso azwi fufu na masango nde aye kopesa biso vi tozomene wana aza na bayaya na ye mwaye mpe eza te na bayaya mwaye eza te mpo soki mwaye ezalaka mpe bayaya basungi mwaye eza te bayaya mpe bazovivre ndenge mokoka oyo ya kozwa ya kolia oyo vraiment ya kosala likambo ke to déplacer leki na biso akende basoigner ye eza te. Voilà, merci maman. Tengyo sur la menana bandeko bana surtout bana ya Ikanga bana ndeko Équateur ya RDC Mobimba ya Bandundu Kasai Kivu donc province de ville ya Kinshasa tout son maman tout son ndeko na biso ozana pasi et bomoni difficulté ba maman bazana ngoyo moko moni yo moko poto tala biso comprendre que maman vraiment bana moi pasi et koluka na ville ya Kinshasa oyo ko belisa surtout eza facilité et bomoni effort maman na mbongo mo mukie oyo atekaka je pense que tekaka mo mukie maman et je pense que boto ta déjà wa image bozo mona ndenge nizoleka maman yo sula minana bandeko et puis opesa numéro de téléphone et pas bandeko ba ko zana motema ko sunga et voilà opesa numéro de téléphone na yo oui bandeko nyoso ya mboka Congo
na okoka kotanga balelo ndenge ezoleka na motema malamu bosunga ngai naza ndeko na bino mpe Audrey aza ndeko na bino naza mama na bino naza yaya na bino bosunga ngai. Numéro ya telefone na ngai yango 0243 089 44 17 998. soki bobengi nga wana bokozwa ngai 243 089 44 17 998. so bobengi nga bokozwa ngai. soki bozunga te lobaka bakura lokola ezalaka pasi telefone ekangami wana nde eza numéro na nga mama yengaja. Merci. Je pense que Bolandi pour comprendre donc tout son mandeko, tout son vraiment ndeko. Et ça va bien. Talambongo yo baby ça na ba boîte, talambongo baby ça na bilamba, talambongo baby ça na ba champagne, talambongo yo baby ça et pour ko kabela basi, pour ko kabela bateau peut-être ko lia ko melané ngo mende ko za na passi soko sungi ata na deuxième génération. Nzamba kosunga yo toujours ndeko yemo rodi pour que to kabana Rodrigue na ngi so bota la biso bisa bango nini aussi na ba jeune garçon kola yo na ba pasteur et aussi ndeko pe ba mona potango lisusu bien parce que bazo mona ka ben ser ba mona lisusu pota et ça la bango bien et puis pesa numéro de téléphone na yo au cas où bazui mamate bazwa pe yo moko ndeko. Merci. Batunyo sabota langai noye saboka ke bakanga mutema te soki pena makoki ezali bameka mpe kosunga ngai bameka vraiment mpe kosunga ngai taka age mpe ezopusana don nafandaka boye nasalaka lo te nayebi te lobi na ngai avenir na ngai soki ekoki kozala ndenge nini donc nasengi vraiment mpena lisungi bameka mpe kosunga ngai nazala pena lokwa bato nyonso. On a 5 vraiment le son. Le numéro de téléphone est 00243 85 067 88 88 00243 85 067 88 88. Voilà. Équipe Bumba et début sur comment pembeni total la bandiko. Évitez tant vos total vous mon chassé déjà justement chassé maman bakabwe na poche mo ba bien poche colostomique en était comme à $5. Imaginez ce que nombre de journées na osala la poche à combien yango tellement bon ezate na comment somba ka ba chassé na somba ngo 600 francs. Mais à la 420 euro na tilizaka donc ndenge baby boy na zo obligé faire boy nombre de ma pende pe na kangango bo mona na buto avana la mwana loki gumu passe fait ko kanga singa do na pena ba difficulté pena makasi donc ba cicatrice ngo ba ndeko totali na katona pusana mo ke kibumba tout le monde est là comme il y a rouge et puis quand tout le monde est à sel. Oh il y a rouge et zanini j'ai expliqué bah non oh il y a rouge là justement musopo on a bien ngoza le roi d'Etanis nangai parce que na simakuna salité bimate bimaka awa donc oh yondeza salité nde bimi oh ndeza le roi musopo suppose senga siko yofuna que nous va traiter Etanis abana bakotaniso il faut batala non na sima sui bapota na sima na soki kauka te do ezosenga pena fu ba examen fu nalanda pena traitement bien nalanda pena traitement bien sur la menana bande ko bakongoye bana mboka encore bolandi biso azamuta mayele mwana na ita o kangenanga motema te bible elobi oyo kolona okobuka soki Audrey ya vive na se na moyo akili na lisungi na yo génération na yo mobima nzambe akosala yango bolamu waza nzambe oyo abosanaka bolamu ya moto te aza nzambe abosanaka bolamu ya moto te boka na motema te bosunganga mama soki
nazobika boye ezaka ngolu ya nzambe mpona kotala mwana na nga boye benediction na nga boye naza nzambe nde motasili nazongi nzambe te te lisusu nga nakokali kopesa liboso na ye nakomona bosunga ndeko na bino ya bosunga neti na bino bosunga bana talaka kobota mpe bandeko na ngai ya basi bokanga motema te bosunga ngai basi bosunga napatikana na bosunga odrie avivre na se na moyo oyo aza iteri ata lokola atanga te aviveka na se na moyo nzambe ye moko ayebi ndenge nini akotambwisa ye bosunga ngai liloba nanga suka ezaka ke nzambe asimba motema bato nyonso baolanda video oyo bakotala yango bambika mpe kosuka nafai na kitambo nakomi na kitambo na veni boma numero 42 donc numero ya telefone nanga desi napesi donc oyo nyonso motema ekotuta abengi na numero wana soit na numero ya mama nyonso lisungi ekokoma na maboko naza kondima ke nzambe ndenge abominga na age oyo taka depuis na botama ti lelo ebele baza kuna bakabo ete me bakufa me nga motsoko eza libanda mpe en plus banda babimisi nga motsoko oyo donc nakokende so ba 12 ans banda babimisa ngango vraiment ewumeli mpenda makasi taka kishasa na bainfection kosukola bamai banene donc asengi mpenda lisungi donc liloba na nga suka yango wana donc lisungi kaka bomeke mpe kosunga ngai parce que ndenge eza mpe libanda mpe boye eza mpe risque parce que motsopo na nga mpenda nde ya kati yango wana nzambe ye mo ayebi ntina atiangoli ya kati sikoyo yanga nde eza libanda boye donc eza risque donc surtout nga mpenda elo nazobanga nde bamaladi ezotambola na kishasa boye maladi kutu soki ezwi na liboko ezokomi infecté bongo ngai so ezunga na motsopo donc ozomona te eza mpenda ekoleka kutu ata na poison donc lobanga suka oui ata même chasser mpe nazotia déjà mpe risque parce que chasser ezotuta motsopo chaque fois donc naloba pendant 10 ans natiaka chasser na bamoyo ezobima mikolo oyo na bakondition ya kolalela bakondition ya kofandela bakotaka bamapango na biso ya kofutela oyo douche moko boza plus de 10 portes bainfection donc bakolala na ka na position ka oyo nakokolala mpe na position ya libumu wana mpe te nayoka douleur azalaka mosu olali ya molamuki ofandika bongo bamouvement makasi te nde bana basala kobeta bale kosala mwa sport nga mwana asala yango eza te donc vraiment liloba nga suka yango wana mpenza na badifficulté à 100%. Merci tosunga ndeko Dominique Kelesa pusa mosaka ta movie sunga mami milinze mamotema tous pe plambe to mama likelemba sunga et bilifo moka fondation tout sunga ndeko oyo ekesala bien et Jean Robert Kala le savait de l'ADC bavele kwa batimska bengele batambongo bozo ebele na ville ya Kinshasa ebele pe libanda ya mboka so bosungi ndeko na biso route ekesala bien et les boss américains Rafungindu merci na ndeko Seda Sedik Seda Baka merci aussi à toi Raisikang le super pour cameraman ainsi que mon ami zana bato mususu akokolo bakia bazolo kapona kozwa mbongo kokosa te rapport yango tozwaka ya docteur Mwipu pona Audriki abima na mboka oyo tumbola ngo rapport yango docteur mutasalela kabiso banda asala bakoki mpe eza te rapport yango na docteur rapport yango docteur asalaki badossier mosusu oyo natamboli mingi ana diamant beexame kosala tokomati na 50aire mpona Audriki na beexame yango naza na mamikanda nasali effort ndenge mama asalaka mpona mwana namoni ke nasuki ezala te ke navandi ka bote mpasi na motema mpona mwana na ngai natamboli sikoyo nde makoki esuki biso tomoni zumwaye ya kosala eza te ya na 51 baloba nini na 51 tokendeki ka baexamen docteur ngoma moto asalaki baexamen yango
bon bezame wana basena ika bambonge ebele lokola makoki mpe ezalaki te tokatana ika wana tosuki ka wana yango tozonga ika na rapport oyo tovandika nzambe asunga biso na rapport docteur mwi mpe apesaka mpona kokima na mboka oyo badese nyonso yango merci.